Une messe d'action de grâce pour le 8e anniversaire de la maison sociale de notre cher apôstole Papa Jules Ouabagio Kikumba. Ye penza azalaki moto monene na kati ya mboka ya biso yango wana esengeli na biso totondo nzambe botondi. Ya mibale penza ezali une action de grâce pour les riches héritages musical artistique Papa Wemba oyo atikeli biso bakinois et congolais en général, pourquoi pas des Africains et toute la planète Terre. Vous allez dans les esengo penza yango tokotondo nzambe botondi po ya bomo ya Papa Wemba pe lisusu po ya héritage na ye wana tokoba mokolo na mokolo ko pesa yango na bayeba koya nsima po ya kolakisa na bango un digne fils de notre pays. Yango na ebandela misa maye tokosenga nzambe bolimbisi po ya mbala iso toboyaki koexploite batala na biso po ya mbala iso tozalaki bayete balakisaki baninga batala na bango na nzela ya mosala pe na nzela makambo ndenge na ndenge. Mokonzi ye mei ayokela biso mawa. Bandeko toboya masumu mabiso pote tobongo kolia na motema molamu lipati ya mokonzi. Nandimi te na sali mabe mingi na makanisi na maloba na misala pe na mitiki masengisi mangai solo na ndimite na sali mabe yango wana na kobondela bodomo Santu Maria Nzambe wa bokasi bonso ayokela biso mawa. Bandeko sika wato kumisa Nzambe tata mwana pe limo santu na loembo na kembo elongo na choral bon santo yemba.
moto na bato bamotema bolamu. Mokonzi Nzambe kumuwe likolo etata wabokasi boso zuwa tembo tembo ibu 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 tembo likolo tembo likolo ose boboto na bato balamu ose boboto na bato bamotema bolamu. Tokokundola lelo mokolo mwa liwa ya mosala liwa yo Gilles Shungu Wembadio pene kikumba tokosenge yo oyokela ye ngolu asangana na basantu o esengo ya likolo tokobondela bongo. Première lecture. Siracide 44, 1 à 15. Lokumu na bankoko. Tokumisa bato banene ba ekolo ya biso. Tokumisa bankoko ba biso. Tobanda na bayeba liboso. Mokonzi apesaki bango lokumu lonene penza. Bazalaki bato balokumu kuto ebandela. Basusu bazwaki lokumu na mosala mwa bokonzi.
kombo ya bango iyebani. Zambi bazalaki na bokasi. Basusu bato bamayele mingi bayebaki kopesa malako mpe kosakola na nkombo ya Nzambe makambo bamoni. Basusu bazalaki koyangela bato na malako mabango. Bazalaki na mayele mingi makote ya bato mpe makobokolo bango na maloba mwabanya. Basusu bazalaki kobimisa nzembo kitoko to bakomaki masolo kitoko na biyele. Basusu bazalaki na nkita mpe na nguya yenene. Bafandaki na boboto ondako ya bango. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au 25e chapitre du 14e au 30e verset. Veuillez vous asseoir. Okonzi walikolo ezali lokola moto moko alingi kokende mobembo mosika. Abengi basaleli baye atikeli bango mosolo mwaye. Apesi moto moko talenta itano, mosusu talenta ibale, mosusu talenta yoko. Moto na moto lokola ekoki na ye na sima akei. Oyo azwaki talenta itano abakisi talenta itano isusu na mombongo asali. Oyo azwaki talenta ibale abakisi pe talenta ibale isusu. Kasi oyo azwaki se talenta yoko akei kotimola libulu o mabele esika abombi mosolo mwa mokonzi wa ye. Sima ya mikolo mingi mokonzi wa basaleli baye azongi atuni bango balakisa ye mosolo mwa ye. Oyo azwaki talenta itano ayei apesi ye talenta itano lisusu alobi. Mokonzi, opesaki ngai talenta itano, nazwi litomba lia talenta itano. Mokonzi alobi na ye, osali malamu, yo mosali molamu pe wa bosembo, ozalaki moto wa bosembo na biloko mingi te, na kotia yo kapita wa biloko mingi.
yaka kosepela elongo na mokonzi wa yo. Oyo azwaki talenta ibale ayei alobi na mokonzi, mokonzi opesaki ngai talenta ibale nazwi litomba ya talenta ibale. Mokonzi wa ye alobi osali malamu yo mosali molamu pe wa bosembo. Ozalaki moto wa bosembo na biloko mingi te, na kotia yo kapita wa biloko mingi. Yaka kosepela elongo na mokonzi wa yo. Oyo azalaki se na talenta yoko ayei alobi mokonzi na yebi te ozali na posa ya mosolo. Okobukaka mbuma esika olonaki te. Okolokotoko biloko esika okweyisaki eloko te. Yango wana nabangaki nakendeki kobombo mosolo mwa yo lelo yo solo na yebi mokili oyo ya Nzambe mokonzi boboto bondeko
Pas journaliste. Boutique à place. Laissez la place, l'excellence. Nalingi ensemble avec mamie Amazon, Rosa, Tolimbo Labino, Ponanini Lelo, Tosambeli Mess et Sika Oyo, alors que Bamboula Eleki, Tozalai Kosambela Mess, Nakachanda Panzambe, Nabiso Saint-Joseph. C'est parce que Tolingi et puis Keboyebi, président de la République, Ayaki Awa, Kosala Biso honneur, il y a inauguré, dès qu'on a la bénédiction, il y a statue Oyo, il y a Papa Wemba. Tolingaki que place Oyo, et ça la lisusu, place ya Masano ya Buzoba Buzobate. Cet endroit révèle d'abord un caractère spirituel. Nous voulons que ça revête un caractère de sainteté. Yango wana bomoni ane oyo doutier ba podium ya ba orchestre awate doutier ba podium pote ba concert ezalaka te doutier ba kiti te awa tobinaka ti tongo esika bato nyonso bazalaki bolali baye basubi place wana. Désormais c'est fini, c'est devenu une place de référence spirituelle pour un homme qui par sa spiritualité a su nous réunir tous. Et comme ici Kamoko, il y a respect. Ici il y a culture. Yangwana bomoni na programme Dieu donné Yangumba repesa ngo malamu. Bokomona ekozaba témoignage. Bokomona ezala défilé. Ya ba sapeur. O balati. Pona rolakisa elateli ya kuru. Etamboli ya kuru. Etaleli ya kuru. Parce que pona kuru même etaleli ekeseni. Ah oui. Yango wana nalingaki avant bénédiction ya messe qu'on remercie bino nyonso na présence na bino. Puissons poursuivre le programme. La discipline que nous exigeons aux sapeurs, nous l'exigeons également à nos confrères de la presse. Évitez de faire ombrage aux autorités qui sont dans la tribune d'honneur, aux organisateurs que sont les Banaki, ainsi que à nos distingués invités. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons... Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ici représenté, Excellences, la ministre de la Culture et Arts et du Patrimoine, ici représentée, honorables députés et sénateurs, chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, spécialement à la veuve Madame Amazon Luzolo. Distingués invités à vos titres et qualités respectives, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la commune de Kalamou, dont je représente pour commémorer le 8e anniversaire de la disparue Papa Wemba. Il nous faut plusieurs pages
pour décrire le personnage de Papa Wemba. Mais pour ne pas vous fatiguer avec un long discours, je vous renvoie à réécouter les œuvres musicales de cette icône de la musique africaine et internationale, gravées dans des grandes maisons de discothèques à travers le monde. Artiste Papa Wemba, de son vrai nom Gilles Chungu Wembadio Pene Kikumba, que nous célébrons le 8e anniversaire de sa disparition, n'avait pas caché l'art de sa musique à lui tout seul. Bien au contraire, il a contribué à l'essor de l'épanouissement de plusieurs talentueux musiciens congolais que nous connaissons. À titre d'exemple, nous citerons Redi Amissi, Fafa de Molokai, paix à son âme, Juna Janana, pourquoi pas King Kester Eminea, triste mémoire. Pour ses bienfaits, Papa Wemba alias Vieux Bokul restera pérennisé dans la mémoire vivante de tous les Congolais. Pour résumer mon message, nous saluons la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir instruit au ministre tutelle de la Culture, représenté ici, Madame Catherine Faraya, d'immortaliser l'une des belles maisons de l'illustre disparu comme patrimoine culturel. Nous ne pouvons pas ainsi oublier de saluer les efforts louables de l'Asbel Banakino en la personne de Godard Motemona et de son vice-président Miké Kabasele Toubajika qui sont dans l'organisation de cette activité de séjour. À ce beau cadre que nous accueillons aujourd'hui, il érigé cette beauté des statues de Papa Wemba au cœur du quartier Matongé sera pour tous ceux qui ont connu Papa Wemba une source d'émotion qui rappellera que l'artiste ne meurt jamais. Spécialement, nos dévotions s'adressent aux artistes plasticiens, auteurs de ces monuments en bronze de Papa Wemba. À cette occasion, j'ai produit un poème pour graver les traces indélébiles de l'artiste qui a passé une partie de sa vie à Matongé et à l'inspirer que c'est possible de développer nos quartiers, nos communes, par l'ingéniosité des talents et des arts de nos jeunes artistes. Permettez-moi de lire mon petit poème.